Bonjour la famille. Hein. Coucou la famille. Bonjour. Hey, bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon l'amour qui bien. To bandi vraiment na salam alaikum. Le bandi comme ça musulman. Les ali vendredi to linga bino mingi. Vraiment bobo to bundeko na ba oya catholique. Ben, shalom, naba homme de Dieu, bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Ben, de konangai, vraiment, le lo na ye na lombango nyonso. Bandana no ko sepela, banda ko like, et puis na sengi merci, ndingi bozo kotsanga la katia banda kuna bino, et zalaka bongo bande konanga, et bakisama lisusu. Yaya tia moi j'aime na yo ça bien bande konangai. Voilà. Awezali ba analyse sans sentiment to ya kaka to pesa ba idée na yeli bino pe mo makambo ya bien bo yo kango na kindeki kande na tambolaka bande kona lo banano après na kezula bino moi au parler po boyo kango penza très bien na bosani yango tellement kana tongo botala kaka donc voilà quoi wana mama le kinabino la danoise. Donc voilà, olingango lingangate ngana ligaka yo yaka to solo la to pesa na ba idée. Bande konangai lobika na zo tala kaka biso ka to tala kaka biso to zela na biso te bo benga biso bo pesa biso matière to zo kaka pa ba matière wane bimeli biso pe to kotika wana na kotika na otala na otala na monika bato nyonso batie photo penyel penyel makila penyel azoki penyel photo oyo ebimie pa na ete nanya bimisi yango penyel bandeko eza pasi nazuka mwandambo oyo na kati ve YouTube awolinga ngo pe na ebite ngape na kekaka nazuka photo penyel azoki makila apamusa kipe zola kisa ke ezali magamba lokuta te nga ngona bi magamba lokuta oyo ndenge nini oyo eza nini mwana oyo bande konanga na bano ya mikie ya ba 16 ans bana nanga mikie ba 16 ans ba 12 ans ba komo tunanga mama penyel yango azaka nani penyel boni ko traumatiser mokili boyo ko yaya ozaka ndoki ozaka mwana kisi ozalaka mutu ba pasteur mokili ezaka pasi bande konanga yo zwaka fiancé kendo lakisa pasteur obi ozana mobile na yo beteleka lisolo mokende mobile na nga za boy mobile na nga voyage ka nyonso mama za mobile note tango akendeke azwaka basi kuna oyo fiancé oyo ndenge na moni azana ndoki na moni famille na bazana balien ya boy bon famille na bana balien bon yanga nde bazana bani na basinga ba mesiko ndenge ni mai kalambai chantre de l'éternel tango azalaka wana moyembi munene batu ba oyemba ba okweya batu bozo banzembo ne ba oyemba cette espèce okita mais ake ko bala penyel ti lelo eza lokola za na kunki moko boye e ko sila ka ete ti mai kalamba ya komina ko sambela penyel akufa penyel pa osambela mai kalamba ya kufa moko na bango kufa po bazwa kimia est-ce que ezalaka baza bato ali boso bakabwani na communauté penyel aza mutu ya liboso oyo akabwani na age wana bato mosuku bakabwana pe na ba 19 ans bazali pe na mobali abali na 18 ans babotika mwana bo na 19 ans pe baboye bazo baboya bango na ba 21 ans siko kosala nini do vino ko ekobongisa ngo te vino ko ekoetale ko bomba makambo na ote penyel ozwi kaka mobali boye oyeli na réseaux sociaux ozwi kaka eloko boye oyeli na réseaux sociaux ata kutu mike yango bandeko nga nazaka mutu ya mike te po bamakambo na bango basalaka wana nalinga ngo te bamajabulu bakindoki koyembisaka bana bato koyibaka bato betoile nalinga bango te na ndenge teke na yini bango naza na ranking te naloba ko nalinga la bien nasepelaka na bango te voilà kolinga c'est trop dire po ba mai kamba asalange lote mais nasepelaka na bango te po basala ba musique moko eza vraiment kitoko te
allez sukoyo tout là la kakaka o bakangi yo il y a pas longtemps photo bimaki awa bakangi yo okende ki batio photo moko tala matama ovandika boy bande ko ngai lelo olongwe oyepe lobina oleki na fimbu yaka lisuko leka na fimbu lobake pona nini mai kalambai poni ozoki awa oyebi na mitali na ali oyo akwei na velo oyo amanzaka pe milai ya mikwanzi ya zoki ezani ninzuka ndi bitumba babundaki na yoki batuka batu baochaka ba commentaire na yoki ka bona bia o karakaka na vanda kaka bona mwa batine nga notification bambote mbele mwana nga Adrien na tatapo bazo leka na Instagram kuna plein à craquer bandi kuna kota kaka bonabi oyo nini tonka na komika si place na fini pe bouton ko enregistrer na bitika na enregistrer ka bango na ke kokuta ex fiancé a Peniel wana tata obozo mona ex fiancé na ye azo akei koleka wapi epa ya tata po na Adrien. Est-ce que ça normal le kakuna Congolais bo monde batu bazala mitema mabe na kati ya communauté? Est-ce que moto yo nyonso to abimana Peniel na sima ya mai kalambai ako le kapa ya tata po à l'équipe Adrien bako salamuta parce que boyebi déjà que bango bazali batu oyo bavandisa idéologie ya mai kalambai Adrien kutu kalate awuti kokende na Congo akutani na mai kena ba majabu tout et tout ba sponsoriza kangodo ba vandisa idéologie kitoko makasi kote wana mais mwana mobali obozo mona oyo na olakisa bino siko oyo yeyo aleki kuna auta koleka kalapete je crois le karape kaka epa ya kuna ya fimbu na fimbu o toza na nini na biso tolingi ko bala na boye botalana botande penye na kuma misuni botana tolingi to bala na boye bande kwa leki kuna nga wana deja na ye nga na retard ka pe nzambaza bolingo Adrien a ko poser question que na comprendre yo bien te abandi ce ko expliquer na ko comprendre mais bilomoka boyebi mokili makam téléphone na nga lilang brin muta bengi nga bande ko moye kuna kate zati poso ko katie po lukichi vundu na mokili mbala mona zoki ka 5 minutes après na eto sololi na moye ko kate zati na ye kokota lisubwe bakoma isu kota suka na zui 4 minutes wana ezalika lokwa ba conseil moi mobali wana a expliqué très bien ngai na retenir deux choses soit garçon wana ba mai kalambai mutu atindi ye aya kosambwisa Peniel face à la tension Peniel aza mutu moko ta ko bima suna ba Congolais o ba uti Congo ba ye na kimukolo aluti luki ayo kota poto azaba to bongo te bazana ba sentiment Mike aza capable ya ko salango aza pe capable ko tinda Peniel mutu abimi na e acheli epeli mungu asoki libanga mbala moko mutu avimbi libumba kufi na modèle o yazo toucher vie ya Mike Kalambai ndekwana faut Peniel wana za maele. Et puis Peniel yo nazo ebate obotama na ba parents est-ce que ça ba parents moko eza pasi ko condamner ba parents bato bana bane belé so ba kometa na 18 ans 19 ans 20 ans na poto balinga ko yoka ba parents na bango te awa na poto ba parents ba koma lokwa ba koma batu moko boye incapable. Siko mutu oyo penda ba yesinga pona kaka oyo mwasi mo boy kaka esengo kaka yo kaneni ba mi makazemi esengo kaka kende kubota me oyo oboti mwana lokwa Peniel yebisa ngai esengo nini ozana ngoda mukili na makambo azolinga ko comprendre te Peniel azongi classe mais Peniel obota déjà
Peigner la après libala na yo. Obimina bato ebele. Bande konako chama ina monokote. Peigner la bima tina pasteur Denis Lesi. Ba ungana na ba source sûr. Na place a bima na ye. Na ndako yake ndaka ba passa nuit na Denis Lesi. Mais bilo muso to bom to zaraka to zo mela kaka po no zo tongo gocha ale batole ba ye olingaka mwana batute asala nini nya na lingete na okena ewa na lingete no pourquoi pour la peigner la salange lodi. Mais ceux qui bandi ko ya ko bebisa communauté ko bebisa ba vie ya bana batu bakomina ko banga ko bala ba pasteur. Est-ce que ba pasteur nyo so baza mabe? Est-ce que ba mukili ba mibali nyoso sko to pesa Michael ngbai raison na mwana mobali yo kasi pona ni avandi na yete na la beza na dévoler soit Michael ngbai ndatida mobali wana soit ezake comportement pegnel aza comportement mo ya mabe to baksa voler mususu soit pegnel ndenga koli na poto ayaki mwana muke fala zo mobali oyo bazana mentalité ya poto pona linga ko linga bana poto te. Faut les rabando bayaki na ba mentalité basi ba kubi na bango na Congo ou bien mobali moko ba kuba na Congo nde peigner la kozwa ou bien mobali moko kuba na Côte d'Ivoire nde peigner liyo na kozwa. Mais mobali oyo ba ya série na ye baza wana na États-Unis ba américain pe bazali ba colombien baza bikolo baze belé mobali azaka mobali azaka congolais te. Si vous avez loko bazo welela, ezaka ko commander ba biloko na ba internet. Mobali azo mona ngo bien teke ba commander ka biloko na ba internet, biloko ya kanandako. Si vous n'êtes so bande commander ba pizza. Oh yazo ke la mutema pasi mobali yango e. Parce que biso so de to vendre balade na zobwe, biloko ko lia awa na UK batu presque banda corona ya presque batu beto commander ka biloko na internet eza même prix. Ce qui peut commander et belé au foot peut transporter. Ceux qui sont dans magasin, au commandé biloko au prix de 30 livres. Au lobby, aux gens pour ça qu'on met mangote au ticket on a magasin on a Iceland to bengango bango moboya au ticket on a au foot apé et l'autre côté. Donc comment qu'on commande ba maï ba nini ba soukali ba loso ba nini ba donc biloko tout to commander et yebo classé. Mais mobile yango lobby ke donc azo soko ko gaspiller mbongo. Aza ko sala boy. Donc ozo moneke basko ba koma eti ba bundi. Donc de bazana basi ba kabwana na bango na 10 jours ya mariage ba kabwana ki déjà. Donc il fallait peigner apporter mobile wana plainte. Bande ko nga donc makambo plaigner ya peigner penza. Et ne kilanga muto. Mais tika mo mai kalambai parce que eloko nyoso te ko ya pas peigner. Il faut ka bala tsango pe mai kalambai. Mais tika muntu la mai kalambai wana a évoluer na vie na e a continuer parce que azo boko lelo bana bien. Siko yebi sangai o yeki a ozo lela ba peso bana siko bana ngo balinga ba pesa o balinga onga ko zo bangwale o bundi na mobile no bokata ni bapota yepa kati mobile na bapota mobile pe akati e bapota. Botela niveau. Bande ko bozela. Nana ngako na makamba penye na ngana ngo lo bebelete. Pona mona makamba ngo penza pardon. Yaka actualité eza ka matière. Mais normalement boy pardon. Bozela na oya. Bate. Bande. Et ça n'a aucune matière, ok? Mais normalement, non. Ça, c'est trop de bêtises. C'est quoi ça, penza bakamba peigner oyo? Et l'eau qu'on dit nango ici la kate. Ba peigner ba tu belé pe ba divorça. Et ça n'a aucun yomo côté, moana. Et ça n'a aucun yomo côté pour yo kamute ma passe. Oza muta liboso pete muta suka pete après yo batu ba divorcer et belé avant yo batu ba divorcer et belé dès que les mots là existent et que existera kaka ata to koti ba prière ba pasteur ko to bango ba te yarango bazo divorcer peigner les loko ni tu n'acceptes pas
Peniel bela bakisi na dépression, Peniel qui des classes dans yo là, tika no makambo, pona mobimba posa nzoto. Soko zuka mobile oye ko lakisa. Pour est-ce que ata mobile osaki na besoin pena ba o lakisa biso ye? Oko vana na mobile no pe bofai na bino, ti boseli pe makambo, batu ba monika bo Peniel abali. Ti obomina libala. Mobile yango kutu ba parents na ekutu, bazo benga ta mobile yango te. Pour bazala tina ya libala Peniel te bazala suna tina Peniel te banongo bandoko lela mai kalamba ya pesa o tela ba preuve oyo mai kalamba ya okene kokotisa mbala moko Peniel baboto lio bana libela donc balongo lio donc na nini na autorité parentale ata moko ozango lisu te ba preuve yango ya l'appui na mobali wana ndenga kei penda ko mipesa na maboko ya tata pona na ndeko na Adrienne kasi ba preuve ba poser ba question oyo ba yebi ke tango mobali wana azo répondre tango ezo kota na ba dossier kuna donc yo kozwa sou bana te bosana makambo bana ti alepo ya su kotungisa biso 2 semaines 3 semaines bana yiba ko peso bana te okozwa bana wana te oza mama incapable oza mama mabe. Même pour na bana na o. Okukaya ta ko doser kaka pour na bana. Et puis tant bobunde ki ozoki, obligé ba poster pour photo wana, bobunde bozaka binomi balé. Mobile ya poster te alobi eloko te. Yo pona ni fozo ka photo no tindela ngo mutu, boto a poster lo yango. Et puis balobi so ba akoye mo pa leki akomi na ba Instagram nenga na koti na ngate, na mone pe bato bazo analyser ngo akomi ebele. Eza nini? Oh, esengo ezate sia o ba kote la nga kuto ozwanga te takinde ngopesa keto molala azotika makambo to lusala mwa la miable ube yopo omona kake ozana Mana banaika ko conseiller ke tika mambo internet makambo soki ozana raison na kambo mobali na ebo okende na ona internet ke okofinga batu te okoloba batu okosolola normal parce que eza droit na ye eza conseil na banda kopesa me ya banda oyo kata banda osala makambo na ye moto aza na telefone na makoko yo oyebelo osala te sikoyo Fredi eloko mosuku ezali na tuna yo awa boye oza expose na internet aexpose yango na yo ya yo na internet et espérance nini à travers relation na bino etangisi yo non ye a exposé bilo ndenge a exposé ayebi eloko asaleli yango nga sikoyo na minute na eloko akoloba te parce que ye nde moto aposte bafoto mpona kolobaki anide mariage 6 jours avant kaka ye nde moto aposte banimero me banimero ya baparent na wana so aposte yango mpona nini nyonso wana ye moko nde ayebi mambo azosala ngai na oloba nini parce que ye nde moto ayebi mambo azosala moto abandi makambo ye nde moto ayebi place aokenda makambo na ye basi baye koservir yo plainte natikali na kozwa plainte atindelai nga akendaki koporte plainte atindelai nga bafoto na message mais nazwi nano nini te so nazwi naokende ondima te baparent na ye nzela osolo na baparent na ye te nabengi na baparent na ye te bango mpe babengi yo te bango mpe babengi nga te ok natikeli yo Adrienne otosala ne live ye pa pose ba question Fredi Adrienne nalina tuno question omoni na audio oyo circulé en tout cas na explication opesi na comprendre bien teza mwa flou po selon audio ya azo expliquer que ye akitaki na se akemela cigarette yo ozalaki na mbongo te ntango okoti na ndako mikolo wana ozalaki na situation financière moko oza na mbongo to ozela mbongo euta Kinshasa sikoyo ye moto azalaki kosupporte makambo asombi bapapier toilette asombi baserviette Peniel akitaki na se ake komela cigarette allez moi c'est bon azolingaka azonga pa mai kalamba donc cigarette yango mpe kozala diamba mpona moto azomelaka cigarette ka ya normal ka cigarette yaya esakelo te ebalolaka motu loko ezobalola Peniel te
Si vous peignez à publier maman mobile, à publier le numéro de téléphone à maman mobile, pour habiter tout ça, to benga maman mobile yango. Ba to réseau bozwa ngo benga maman mobile yango, maman mobile yango sabi noni. Neti nga boy ona mama sko ya garçon o. Oyebi ke mbamo na obina kutu na zwi penya nzembo afali na chena bandi ko kata makino. Na zwi nzembo afere na bandi ko bina na keipe kuna na zwi bi afile na bandi obina na nga. Nga vona ko linga mwana nga ke ko kota na kata ya masha mwana ya malédiction boya penyeli te. Mama ya mwana esika nyoso ozali ya mwana wa mobile ya sala feti bina mwana no abimi na kati ya prise du diable. Soki batinda ki était pas mai kalambai mais so batinda ki ye ya en tout cas kapasi to landa to kende boyoka ona eza tapo nai kozala mbongo te eza koloba boye nazwaki mbongo nyonso nazalaki nango tozalaki na Atlanta nazwi mbongo $5,000 na pesier ke atia na compte na ye mpona badepense ya oyo etali na monenge tokokele mpona kofuta likambo ya ndako e apres kosala badepense ya mike ya ndako e nga nayebisaki eke nga na mbongo mosusu na okimisa te ifo nini tozela ti nazela mbongo ya na kisasa na bafere mosusu tosala nde na mena minute tozala na mbongo te alors nazwaki mbongo nyonso oyo etikalaki na pesier alors quand okomi tokoti na ndako le 13 na bapokwa tovandi tozosolola nde nayebisi ete tala raisonne badepense nyonso esalemi depuis makambo ebandi kokota na oyo ya prison kosala bamakambo depense esalemi ebele. Alors il faut mobile ya lobby après ça qui est 5,000. Quelle chance! Maman, a lobby kokota na oba prison, bande kungana oyaka na ona analyse. Boyoki source en matière. Boyoki. Na ebite soki tata po azwa kengo a enregistrer kengo, a tia kengo na ni babenga ngoni na YouTube na ebite. Parce que kuna ba live vanda ate. Bozo comprendre. Bozo yoka. Ba kokota ba prison, ba avocat, ba nini, moi mobile ya batu. Na éviter. En tout cas, c'est compliqué. Bande ko c'est compliqué. Vie à moi no. No yaka na pourquoi. Ndeto yo analyser bien mais to yo kaka. Donc ele kelanga donc pardon. Boyo kaka bo comprendre. Pour manager mon tirali nango en attendant azwa mbongo tika na biloko ya ko commander biloko ko ezo zo ko pete donc parce que tozwi ndako elo ningi ezo manquer attendre moi si ozwi mutu kezali okozwa okei osali confusion soit tosombi biloko ya ndako ya mike elo nini ezaki wana. Donc, si je comprends bien, avec na 5,000, on sait que mbongo o na zana ngona no yango oyo to manage. So ko lingi ko commander bilo. La PCA ma parce que ezali ka manda ko ezali ka pharmacie. Ezali ka ngwe tali mo pasi etali ngate bien ngona zwali mbongo na PCA ke amana tia ngona ndenge mo. Dans da ngana tango apeninga ka commander biloko online na pika yo to spina yo na pourquoi on peut commander sur biloko ye ozwa motu ko so kwa to amike mike après ozoni na ondenge ba prote na life fatigué. Oui, c'est malembe. Yo na Adrienne. Freda lobi boy, baza na 2 voitures. Soko lingi ko somba biloko ko lia. Bondeko. Ah, na regretta ki nde babenga ki nge katanaki. Donc, ndeko moi si mobali, alingi basoma moi semoule, moi fufu, moi madesu, moi nini. Yaya na biso oyo aliko lambate. Pizza c'est pizza. Et hamburger, bota katata ndenge, ala moi costaud, moi boy. Alingi moi boule penda fufu, et 20 pe na kacha bon. Makambo, et soukate. Bon like na mwaka ba like na bino ebele bo partager na oya tout continuer
zwa fungola kota na voiture kende kosomba ba course ba provision ozongi okomi kolamba biloko ke ko commander biloko surtout aussi sa mbongo muki wana na pesi o manage taki nde ni pesa ke atotika makambo to lusala mwa l'amiable ou bien yoko omona kake ozanga bana banaika kokonseye ke tika mambo ya internet makambo soki oza na réseau na kambo okende nango na internet te okofinga bato te okoloba bato bandeko désolé bomoni ke bandelami lea kaka tata po expliquer nga pe téléphone pa babengi nga nyonso etikali na zwi yango te donc mobali apesa nga ba explication na ndenge bakomaki babunda na ndenge boye en tout cas na zwaki yango te à la fin na ye kozwa conclusion oyo bango bapesaki lokola conseil na tiela bino yango pe kaka boyoka yango nga pe na okenda nga mosala boyoka yango kaka epuis lere na koya ebongo tosolola yango bien eza oyo soko obotami na Angleterre obotami na Amérique na Paris na France oyo eza kaka conseil ye voluka mobali aza mentalité moko na yo baby sushi yebisi yo oui bébé susha ye moka commande aza na apa uba eat ona bino ba ita ya uba bokozwa mutu tala yebi toke cinéma bokie na nsima nango ntango bokoya bozondi libu munzala bokiti bosali tos bosali maki mais soki mobali no aza akota Angleterre poto nyonso après 20 ans na kongo balalaka na fufu balamukaka na fufu wana ekokutana biso bakantine otuni biso pourquoi okomande balambaka fufu oluki mutu mpe aza mentalité na yo koyoka muti bazalaki na extrémité moko te ye aza na ye ngambu koto aza very congolese ye aza half congolese and half nini ekosala mentalité eza moko otango kokomande ne pauline yo na ndako okokomande chaque jour et aussi mbaté et puis eloko musuka na mina loba omoni bosi bo mina souligner avant na sisa sorry boyoki bino mondenga lobi ayebi ne Mike tayebeka Mike chantre Mike atindaki aya kolinga mutu te eza Mike te mutatindi po emaka mongo elataka Mike bomoni Mike mutatindaki nga Mike mutasali nga boyoki boka lobi yango voilà eloko pe mususu ezangi na souligner mwana wana soka ye na likambo ya internet botika kokanisa ngo eza 100% solo botaka lelo journal lelo nakangi lokuta ata 7 fois nyonso azopeseda lokuta aza na vie ya matalana aza na eloko te Freddy eza parce oyo alobi ase censuré tant toza kosola avant nasala live alobi akuta ye même pas na 1 centime aoza na mbongo na sevingeni omoni nini kapti wana lakisaki biso ya dépense wana ya moi eza par rapport ya bambongo oyo Freddy aza kosimbisa ye na maboko omoni donc bavi ya matalana bavi de luxe oyo alingaka kolakisa bino aza nango te aza fi ya galère omoni soki azalaki na mbongo na banke akokaki ye moko komifutela ntango bakangaki ye mais famille na ye kutu batiki ye kuna boyoki pe Freddy alobi aza na 2 mois restriction koma na famille na ye omoni mais yango akendeki kovanda na appartement na ye donc avant po bandoloba likambo bo bana ko raisonner avant po bana ko condamner batou tout ça qu'elle est en train de dire sur Sandra sur leur mari c'est un mensonge tout ce qu'elle est en train de dire sur Pasteur Bondo et sa femme est un mensonge tout ce qu'elle est en train de dire sur Déborah est un mensonge et bah tout ça reste qui lobby que non Pasteur Pasteur Roy Bondo Ndaki Peniel ces messieurs là avant d'attendre pour répondre Peniel il a dit par rapport à communiquer sur Instagram le message aspect ça qui message général parce que vous partez pour écrire inbox il n'a pas le temps de répondre à tout le monde. C'est pour cela qu'il a fait un post général. Azan a tenté Yakoya pour répondre Peniel. Omoni Peniel et l'autre et puis pour qu'il souffre déjà lobby. Makambo et Salema depuis le 14 février. Pourquoi il y a Bima qui était pour le Belabino? Parce que Atali Mike Paris, Atali Batubayambi Mike dans l'aéroport.
atali ba Déborah ba vie na bango, atali ke vie na ngai eza échec. Or tout ce qu'elle a besoin, ezaka azonge pas maman la kisanga kolamba, la kisanga ninga kozana mobali, mais ye atie keto ya komando finga batu. Elle ne veut pas voir batu na bonheur parce qu'elle-même ne sait pas comment protéger son propre bonheur. OK? Nazo reposter live oyo, Adrien lancer live, toya live à développement. OK. Bye. Yaba. Voilà, bande de konangai, to comme la soupe à émission. Bon, limbisi, bon, ça va bien. Bon, to koya ko développer, essentiel pe bosa ba mi kepete. J'espère que vous comprendre, moi mouké malgré la chose qui ont sauté. Mais résumé, et l'accès bino vous comprendre les kamnini, ba comme na ngo bitumba, et ça les kambu ya budget. Que mobile a pesi mbongo autant. Au manager au sein nango boye ndeko mwasa komi matalana kosomba ka ba pizza ba nini mbongo komi kosila mobali pa moni ke azana na source place musu ya kobenda mbongo te et parité pe mobali ngo so pasaka moyibi e so pende nini to yebite alors bande onanga tuka to suki wana pona lelo en tout cas bozala bien botala bango yo couple yango yo nde bazalaki penye lié wana na mobali na ye. Voilà, Dédé, ok, to les cannes, awa, Peniel, bazoki siye, et puis voilà. Mais mon bal à l'accès n'a été ndenge pe Peniel, azoki saki ezalaki, bitumba makasi. Nyonso o ezanini, kope sa mai kalambai, azo a raison. Et tali biso nani, et soit bino na pete. Bye bye.